Ah, hey, hey, hey. Fidèle Story na Kinshasa, hey. Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, partout. Merci Naba Fidélien. Merci Naba Fidélien Nenyoso. Fidèle Story yangoyo. Bozota lato. Hey, Bozota Laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzame, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toyeli Susu, na troisième partie à film Oyo suite F1 héritage forcé. Film Oyo s'appelle Isaki, ma maman est belé, belé. Film Oyo, ma papa est belé, ma benga kingai. Ah, merci président fidèle na musala kitoko Oyo zali ko sala na ba conseil. Merci Nabino ba e bon surtout na yebi ke bozali lisusu belé, belé. Na miel télévision biso toujours kaka awa na miel télévision miel télévision toza peto kozala toujours. Merci à mon cordon trésor candole. Merci aussi merci à mon DT mon ingénieur privé Arnaud de Boutella Moutunanga ya kati BM Store toujours Toye mwana mwasi aye pa na yo pe azo solo na yo boye yaya nazo ebisa yo bien que azali secrétaire ya TIF. Oui, secrétaire ya TIF, mais na ndenge azo sono mbunzu na mbunzu boye hein? Non, alingi ke na lakisa ye testament ya TIF pona nini? Do azolinga ayeba nini oyo TIF atia na kati ya testament pona nini alinga yeba ngo nayebi te soka alinga yeba ngo pona nini nazo comprendre alinga yeba soki pe komboleza na kati. Est-ce que c'est important? Non, nayebi te soka c'est important. Est-ce que vous êtes sûr que TIF akotia kombole na kati? Est-ce que vous êtes sûr penda que TIF nayebi te ngai pe na tanga te ngai nazoka contenu na bomba ba document ezali esengeli azela tango kokoma hein bébé kolanda makambo wana te wana eza nango ka makambo ya ba faire hein yo moko ebika bana basi nde bazalaka hein bébé de moi bébé rakakakakaka film bandi kitoko ba fidelia film bandigu tikala betela bino lisolo olingi otala ba chaîne nyonso tout ya République démocratique du Congo na téléphone na yo application ezakaka moko fidèle du mauvais TV ba fidélien bo télécharger na ba téléphone na bino kota na Play Store application fidèle du mauvais TV au kota la ba chaîne nyonso tout ya sport ba parier ya Kinshasa fidèle du mauvais TV et application oyo et même libino opportunité ya kota la ba mati ya ba championnat nyonso tout ya mokili mobile bébé awa film comme kitoko makos ni nango zo sala awa naza na besoin ya bagi na yo yo noza na sima makambo yo yo penda oza na sima makambo yo hein indi namoni nayebisaki bino bopesa ngai liberté bolingi te yango ngai moko siko nalingi na miso la liberté na nga moko oza ndoki nayebaki ke yo kodétruire temple na biso mpe kodétruire fraternité na biso nayebisaki grand maître likambo oyo nayeba lelo oyo ozosala ekozongela yo bino nde oyo bozosala ekozongela bino bozali kozwa bato par force bozali koinitie bato par force ngai boboma mwana ngai
Et baby, oh. Allez, en action. Bonjour, bag. Il faut bakata Moussapi pour récupérer bague moté et baby bakati Moussapi pour récupérer bague na ebisa ki biso na deuxième partie bague eza misato basenga ki bango papa ya oyo azana moko papa ya okuna azana moko etika kika baluka moko filme bandi kitaka asilani na ye mwana mobali azana kanda baboma mwana na ye mwana mobali azana kanda bakotisa ye bapesa ye héritage forcé nde adesidaki na nsima ya baconseil ya camarade na ye ayebisaki ye bato oyo ozolinga nakende kosalela baza bato te bafidélien yo oyo oza na jésus batela jésus na yo batangambu wana bata baza bakosi bato na lukuta soki osaleli bango bapesi yo putulu lelo lobi bango moko bakotinda kaka mvutuma putulu wana obuka mibeko po balia yo po babotola yo ya mutuya est-ce que vous en avez bagi oui bagi yango bongo oza makila bweneni oyo eza important ezaki na zwi bagi tokende film oyo ekomi gu bafidélien mpona kotala bachaîne nyonso tu ya Kinshasa ata courant eza courant eza te application ya malonga application ya bien oyo kofacilite yo mpona kotala bachaîne ezali kaka Fidèle Dimove TV kota na kati ya telefone na yo beta na Play Store na yo Fidèle Dimove TV télécharger application installer yango boza banani pena nango pesi bino aksi ya kokota awa bandeko na ngai film ekomi gu eske bazali bato ya mwana mwasi wana to te tolanda film oyo na bokebi nyonso aye ebebi awa mwana mwasi ebebi yo zana benga la police soki omeki tokoboma yo soki omeki akotaka 0 na wata kopanda te nakoboma yo yebake nga nalingaka koloba te nga makambo koloba epesamelanga te keba na yoyo nga nalingaka makambo kolobaloba te keba mutu wana aza méchant yenda bongo aza très dangereux aloba rebele te tala sala attention na yo tala pesa ye chombo bafidélien filme bandelengi filme bandigu merci na bafidélien merci na bafidélien na nyonso fidèle d'histoire yango yo fanda nakovanda te nalobi fanda nakovanda te nini bolingi taya naza na besoin ya kodiscute de keba oyo mutu mabe aboma yo maza mutu mabe keba nga nalobaka 2 3 fois 4 fois 5 fois te fana na se yo nga nayebisaki yo te ke avant ke non nga nalobaka te nalingaka bapolo te nga nasalaka baaction keba testament eza wapi testament eza wapi nazotuna yo eza na endroit moko secret endroit nini eza quelque part eza secret naza posa nango nalobi na endroit secret testament nakoki jamais kopesa yo ato tienga minduki jamais nalobi testament nakopesa te na prêter serment ya kozala loyal na baclient nanga na maloba nanga pe na kopesa yango te bebe pesa kanga munoko na yo yo
balobi na yo pesa testament yo zoboya. Yo nasali yo nini? Posala nga boye. Mwana mwasi, nini yango? Yo pusa roto yo. Pesa nano mwasi na yo. Pesa mwasi. Mwasi telema. Telema mwasi telema pesa nano mwasi. Pesa mwasi na yo yaka bebe. Oza bebe kende. Yatika mwasi na yaya yo fanda wana. Kende kuna bebe. Bebe akende yo boko pesa testament fanda wana. Yo keba okozua eloko ya liso kobunga ndeko kotanga testament keba na yo. Film eza kitaka ba fide bien. Film oyo ezra bipesa testament. Bamna mibali oyo zomona wana basali ba 10 ans, ba 15 ans na prison ndenge boza wana. Batikala jamais komema na mwasi. Tala loko bakosa na mwasi na yo lelo. Pesa oyo nalingi pe tika. Ngai nakende na kimia. Chief ya pesa ngai confiance etango azalaki en vie. Pe nakoki jamais kotrahir na confiance ya chief. Nakopesa yo testament ya chief te. Boma ngai nazo na besoin kutu na buna kufa. Yaya pesa ngai. Yaya nina ngo pesa ngai. Botika mwasi na ngao. Botika mwasi na ngao. Yala keba kuna yo ba sengo testament oboya ozoluka mama mwasi to memie na étage na premier niveau to komate pe na deuxième so lingi pe to kote troisième c'est pour pelanga na kote na quatrième. Pona nini yoza komembela ngai ba criminel bayena mwasi kao nina ngo bayena mwasika bino nyoso boko kende na prison pe boko zala condamné na oboza ko sala ko ba acte kanga mundu na yo yebi prison yo madame azolala nasali mosalo esengela ki na sala nasali 15 ans na prison na tikala jamais ko na mwasi lelo vraiment nasali we esengela ki na récupérer na 15 ans botika yalala yo kofuta oyo yo sali tolanda film ono yo keba ngana lobaki na lingaka ba oyo balobaka trop te naza yakuza boma keba na kobimiso michopo lokole edingwe keba edingwe azongisaka ngai ezongaka te. Papa sala oyo tolobi pesa testament natala oyo eza na kati namona part na nga na tiki na nga. Tolanda film oyo na pose question moko. Olobi eke ozalaki moto moko oyo chief apesa confiance. Mais pona nini ozwa koluka ozwa yango par force? Pe kobebisa confiance oyo chief apesaki yo loyal wana oti yango wapi? Na nyonso tu oyo yo osala epai ya chief. Na nyonso tu oyo chief apesa lokola confiance. Mais lelo ondimi oya komemela ngai trouble na vie na nga. Nga naza na ngai innocent. Naza simple avocat. Yo kana ebisa yo. Oyo sali lokola yo simbi vie na nga. Yeba yaya beti moko mwasi alamukaki mwasi alamuki madame poni obeti masasi madame poni obeti masasi osali mabe madame baba betaka masasi te oza koalete bato baza libanda madame osali bepona nini madame film oyo eza kitoko yokana yebisa yo na sakrifia vi na nga mobimba combien de mibali baya babala ngai combien de ba PDG premier ministre ya mboka oyo aya kobala nga aya epa ya tifi ya boya chef d'état major ya mboka oyo aya tifi ya boya
parisien aya auta poto aye na industrie ya cinéma aya chief ya boya. J'ai fait 12 ans na kati entreprise ya chief. Na tikala koyeba nzoto ya mobali te parce que na pesa ki chief confiance. Parce que na pesa ki chief confiance. Nzoka chief atikala ko mettre mwana li solo te. Nana ko ndima yango. Hein? Et babeti porte. Calme. Babetaka porte bandeko na nga basi. Est-ce que la police ekoyate tolanda film oyo? Est-ce que mwana mwasi oyo asali choix ya malamu? Est-ce que sengela ki asala lolenge ya asali bokomela ngai wana ba fidèle? Est-ce que azana raison? Est-ce que azana raison te? Malgré ma patience na ye bandeko na nga basi. Malgré nyoso to ya sacrifier. Est-ce que na lolenge ya bonne sengela ki aluka récompense? Malgré mobali oyo babalela ki ya mona yete. Mobali yango pe ayeba ki pe lisolo na yete. Est-ce que za faute ya mobali to pe za faute ya chief? Bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali, bokomela nga na numero wana président Fidedi Moto Nzambe, Fidedi Story na Kinshasa, Fidedi Story na Brazzaville. Salut. Nazali secrétaire ya avocat na posa na mona yo. Oza nani? Oh, nazali ndeko na ye ya mwasi. Oh, nasepeli komona yo. Vraiment. Alobelaka nga chaque fois pour na yo vraiment oza mwasi kitoko. Oza secrétaire moko ya bien. Vraiment. Mais nga tikala kobeta nga lisola ndeko na ya mwasi lokola yo boete. Na yebeka na ndeko na mobali. Non, peut-être monique eza maramba privé maramba famille. OK, problème ezati yaya. Problème ezati. Nalingaki na tikela document moko. Vraiment. Passer vraiment journée moko ya malamu. Tolanda film oyo na bokebi nyoso mutu ayaka mwana mwasi amoni pena mutu azo diongola. Mwana mwasi amoni mutu azo diongola ba fidèle. Est-ce que mwana mwasi oyo akoarlete la police tote? Est-ce que mutu ya diongoli abebisi mission tote? Tolanda film oyo na bokebi nyoso. Est-ce que mwana mwasi oyo a comprendre quelque chose? Est-ce que mwana mwasi oyo akosauve avocat? Bandeko na ngai to sambela to benga nzambe alola akita akotela mwana mwasi oyo abenga la police congolaise. Répondre ngai zaki nani? Ezaki secrétaire na yo. Na moni kotiki ya kendi. Document oyo aza nango nde document oyo chief eza na kati ya testament. Yango nde bana nango besoin. Yango nde document mwa mosi aza nango. Mais eza mawa po na yo. Mawa po na yo naza na pitié po na yo. Olingaki komérite ebele malgré mwana mobali ayaki na mwasi na yo zo mérite ebele na yebo eza na kati ya document na ibar na yo me na yo mawa na yeba yo me na ona yebi yo lelo eza yango te nde esengelaki yo sala o perdre nyonso mwana mwasi oyo bomoni aza nani? Est-ce que mwana mwasi est-ce que mwana mwasi akobenga la police tote? Bandeko na ngai to sambela bana ya CFC bana ya armée de l'éternel bana ya armée de victoire bana ya tata onda bakimbalista oye film comme goût ça allô mwana mwasi azobenga yaya mombalo aza teti ube toboma ye tokende tolongwa wana santi mabe te koboma ye te tika ya pesa
Yende nga bongo si to bomie to ko perdre nyonso. Yaya, tozo umelawa, ba kopa bongo ba umelaka te. Alors papa, yoka sikoyo, ne bango bazolo bake ba umelaka te. Sala noki, yebisa bébé, pesa bango. Bébé pesa bango. Bébé pesa bango atala oh bébé. Bébé pesa bango atala oh bébé. Bébé oh bébé oh bébé. Bébé pesa ya atala kaka pardon bébé. Donc fata oh bébé. Nakoki kopesa te naza désolé. Naza vraiment désolé. Nakoki jamais kopesa ye atala testament ya tifi jamais. Jamais. Comme ya bomanga. Bébé nazo comprendre tu as posé siko ba embarrasser biso boy. Na ba violer ngayo sepeli. Na siko bazolinga ba violer ngayo sio sepeli. Yaya, oh nyonso bazo sale pa na yo e kozongela bango. Bébé, yo penozo permettre que ba violer ngayo lisusu. Hein? Yaya, yo keba kuna yo pusana te. Yaya, na yebi place ni toko komona testament. Maman, kende na ye. Mwana mwasi po nozo sala bongo. Mbona nini na sala bongo te? Yo zotika ngai ba violer nga ozawana. Hein? Pona loyauté na yo. Est-ce que maître avocat asali mabe ba violer mwasi na ye? Mwasi pe ba violer maître avocat za. Alobi Vous me rappelez ça, moi si atala testament akende atika bango libre. Est-ce que moi na moi si pe asali mabe filmo yo na nyoso zo sala. Na nyoso oyo zo sala yeba ke okofuta. On détruit immeuble oyo moko tongaki. Bon ça pesa ki confiance. Na bandali susu ata soki mwana ye. Ata soki mwana ye keba. Keba motema na ngai ese suki na perdre nyonso tu ya motuya peloko moko te kozanga na perte de vie déjà aussi on perd de vie na yo na lobaki ata ndenge mwana azongi yo esengela ko dala ka patient parce que na kati ya testament wana oza na ebele etalinga lisusu te maître avocat yebisi alobi osengelaki osala te oyo osali parce que na kati ya testament wana oza na oyo ya ebele eleki ata libala ya kobala mwana ya tif oyebisaki nga ke dokima eza kuna na eza te nakosaki yo na ndenge moko oyo mpo okosanga nayebi oyo ozali mwasi mais nazali kaka na besoin na yo mpo nayeba esika nini nakosukisa yo nayebi ke oyaki awa epai ya baennemi na ngai nde batinda yo mpo na koluka kobotola ngai bozwi ya chief mpo na koluka kodetruire ngai nayebi oza mwasi mabe okanisi nayebi te naza mayele koleka yo oyebi ntango oyaki na biro na ngai obimaki 13 section ozalaki malamu nakasaki ozalaki mwasi ya malamu na pressaki yo mpo na kozala lobi mama ya bana na nga mais namonaki eloko moko ya étrange epa na yo namonaki vraiment eloko moko ya étrange epa na yo yango esalaki ke na évite kopesa basekret na ngai nyonso tu ya vie ntango na découvrir oyebi nini asalaki nazalaki obligé ntango na découvrir ke oza envoyé ya kodeplace badocument nyonso mpe biloko nyonso tu mwana mwasi oyo bomoni libanda wana ye nde aza kodetenir badocument nyonso soki ozalaki mpena mwasi moko ya malamu nalingaki nafandisa yo naza célibataire naza homme ponctuel naza homme oyo atambolaka na sincérité donc nyonso ozoloba nazo comprendre te donc ngai soki eza bato okotinda puzo tinda bango nga mpo minanga eza nini mwa mobali
au permettre de violer moi. Oh, désolé. Désolé. Oh, échoué. Quand même, on a aussi. Et c'est intéressant, c'est un marambo, bon, ça, bino, balé, mamnabino, et t'as les bissotés. Hein? Messieurs, testament. Et baby. Nakopesa yo testament te. Yo kotikala kozwa ata papier ya ndambu ya testament te. Motema na comme na suka tika na boma yo. Allez, boka moboko na bino. Nzambe asali. Nzambe asali ba police ba ye. Est-ce que mwana oyo ya mwasi asali malamu to asali mabe? Est-ce que sengela ki agir na lolenge ya boye bandeko na nga ya basi bobenga ngai bafidedian na bobenga nga bafidedian bobenga ngai est-ce que mwana mwasi oyo na nyonso tu oyo asala est-ce que ndenge mwana mobali wana pe aya auta poto ayebaki na yete est-ce que ezalaki important mwana mwasi oyo agir bongo à la sorte est-ce que a perdre tote tolanda film oyo na bokebi nyonso officier merci parce que bozawana bokanga mwana mwasi oyo mama atokei na yo pe na kati ya commissariat oko expliquer kuna film comme kitoko film oyo et comme goût merci na ba fidèles merci na ba fidèles nyonso fidèle story yango yo bozota lato bozota laté avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, et l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Suite à film Oyo, héritage forcé Yangoyo, troisième partie suite F1. Bande konanga ya basi, bande konanga ya mibali, surtout ba parier à Kinshasa et à RDC partout. Olignolanda ba mati, nyonso tout ya monde entier ba championnat nyonso. Application ezaka kamoko, kota na chombo na yo, beta fidèle du Mauvais TV. Beta fidèle du Mauvais TV. Télécharger application fidèle du Mauvais TV peut installer en haut. Deno ebaki makambo de ka. Na mtango na mona kimo na moso na santé ki mabe moko kati nanga. Mabe moko kati nanga. Ndenge ni yo yebaki ke mo nga za awa. Non, il fallait la kende kotika ba document oyo pona compléter ba document ya nini ya testament. Yango ta osiko na ngina le kana bi na ko kende kuna tena côté la yo. Vraiment. Destiné à tinda makilo kola espionne pona ko spionner nga. Est-ce que ça vrai pendant makambozo lo ba wana est-ce que ça vrai vraiment? Est-ce que ça solo? Mwana mobali ya betaka li solo. Azobetela mwana mwasi wana li solo ya fiancé na ye oyo ba violé oyo atindi ba kende na ye na boloko l'histoire yango tozolanda bandeko na ngai nini yango esalamaka pona nini mwana mobali andimi alivre fiancé na ye ba violé ye pe akende boloko tolanda film oyo na bokebi nyonso film oyo eza kitoko ma fidèle film oyo ezagou avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment tout ça. Allô papa naza vraiment bien ma casse naza mna bien vraiment nyonso eza penda bien papa apesinga fongola ndako na ye apesinga penda confiance nyonso tu non aza na ndako te papa naza siko nga moko awa
papa nakoti kokoya te. Papa zala sike nako récupérer ba document nyonso pe nako boma ye. Nayebi te. Mais nako zwango zala calme. Oui papa zala calme nga na ye mission. Mission na nga awe koko kisama. Zala sike na nga papa. Zala kabongo ndeko na ngai yoyo agisaka facilement des fois ba problème et au moni mwana mobali ayebaki ke mwana mwasi aye na piège mais atika ye azolandela ye pe apese pe bolingo na yebaki na réfléchissaki ke soki na agir na kozwa bitumba lisusu ya makasi vome na tika ye au moment opportun makambo nyonso tu ekosila mpo na ye. Oza penda mystique, oza penda avocat, oza penda l'homme de droit. Vraiment, c'est là qu'on kanga depuis kala. Au tigre à vivre à yo, azarana ou moko bo sortir la poison. C'est Fidedi Movie TV, le meilleur bouquet. Fidedi Movie TV, le monde dans tes mains. Bienvenue dans la nouvelle ère de la télévision mondiale. Découvrez Bouquet Fidedi Movie TV. Regardez toutes les chaînes de télévision du monde. Ne ratez plus jamais rien. Êtes-vous fatigué des limites de votre télévision traditionnelle? Avez-vous déjà rêvé d'avoir le monde entier du divertissement à portée de main? Fatigué de manquer vos émissions, matchs ou films préférés à cause du décalage horaire ou d'un manque d'accès? Maintenant possible avec Bouquet Fidedi Movie TV. Ne perdez plus de temps. Téléchargez l'application Fidedi Movie TV, regardez toutes les chaînes locales à Kinshasa et partout en RDC, directement dans votre téléphone. Pas d'inquiétude pour manque de courant. Bouquet Fidedi Movie TV vous donne la possibilité de regarder toutes les chaînes de télévision. Découvrez Fidedi Movie TV. Le meilleur bouquet est là, c'est génial. N'attendez plus. Téléchargez l'application Fidedi Movie TV dès aujourd'hui. C'est Fidedi Movie TV, le meilleur bouquet. Fidedi Movie TV. Le monde dans tes mains. Merci à toi. Merci à toi Maleka. De la part de papa Fidedi Motonzame. Douleur ya pasi. Moto moko te akoki ko échapper douleur. Oyo basala ye consciemment. Est-ce que baye na babag? We sengeli to sala siko ezali to bunda bitumba ya nzoto pe ya molimo. Esengeli munda elela. Po baye bapaya baye bazali ko uta bisika baye baye ke mboka eza na esika wana. Esengeli soso alela. Po baye nyonso tu baza koluka tongo baye baye ke komi pembeni. Bobwaka babagi wana na kati ya mabulu misato wana. Bobwaka yango. Bagi moko na kati ya libulu moko. Papa za ba proverbe. Film eza kitoko. Ba fidedian. Film oyo eza goût. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidedi Motonzambe. Zoa cérémonie eza kosalama. Tango cérémonie eza kosalama tika na betela ba parier ya RDC lisolo. Bato babetaka ba pari foot. Bato batalaka ba série. Bato bolela maboke. Bato bolela kotala ba série télévisée. Application yango yo oye ko permettre yo ndeko na ngai atoza na musala. Atoza na bus. Atoza likolo ya moto okotala film na yo. Atoza li wapi na kati ya église okotala ba programme nyonso tu ya télévision na kati ya application Fidedi Movie TV. Kota na téléphone na yo soki oza na Android beta na Play Store na yo Fidedi Movie TV. Soki pe oza na iPhone kota na App Store na yo beta Fidedi Movie TV. Télécharger application Fidedi Movie TV, installé yango pe banda kotala ba chaîne nyonso tu ya RDC ya ofele ya kosomba te. Et comme
ekomi tango sikoyo moto ya 7 ans 7 heures 7 minutes 7 secondes ekomela ye na matoi na ye pe na miso na ye acomprendre que chiffre 7 ezali chiffre ya nzambe ezali chiffre ya bakoko tolanda film oyo na bokebi nyonso banganga baza niveau par niveau bana mobali bango oyo baye koluka refuge. Est-ce que ba cérémonie oyo baza kosala ekoréussir? Est-ce que bakoréussir tata ya mandefu ya pembe? Est-ce que mwana mobali oyo akozwa liberté? Est-ce que mwana mobali oyo mosusu akozwa ndoto ya tata na ye? Tolanda film oyo na bokebi nyonso bafidedian fidèle d'histoire yango oyo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe. Big dédicace à toi. Big dédicace à toi, Clarence Maleka. Big dédicace à toi. Je dis encore big dédicace à mon frère privé Yves Badika. Yves Badika, big dédicace à toi. Big dédicace à toi. Reviens fidèle du Makesse, mère à palais Colobor. Cérémonie ezako salama bandeko na ngai. Tango cérémonie ezako salama tikana rappeler ba pasteur, ba l'homme de Dieu, fidèle du Mauve Bouquet, fidèle du Mauve TV. Tozali ko sala ba chaîne ya télévision numérique. Oyo ozana possibilité ya kodiffuser mateya na yo, ozana possibilité ya kodiffuser ba émission na yo partout dans le monde. Benga biso na numéro wana. Benga biso pasteur, benga biso journaliste, benga biso entrepreneur, fidèle du Mauve TV, bouquet numérique et médias en ligne. Tozali ko créer ba chaîne ya télévision numérique. Ou eza kotala ma partout na ba province. Eza kotala ma partout, eza na limite te na Amérique, na Europe, na Asie, yaka okoli sa visibilité ya ba activité na yo. Ba maman, ba papa, ba emanso boza kolanda biso bokota na ba téléphone na bino bokota na kati ya Play Store betaka ka fidèle du Mauve TV ndenge ozomona yango wana ndenge bakomi fidèle du Mauve TV. Télécharger application fidèle du Mauve TV pe landa ba film oyo nyonso. Landa Nollywood, landa c'est magique, landa ba série nyonso tu oyo lingaka ya ba ivoirien, ba série nyonso ya bandière. Yo komi sikoyo tango. Ekomi sikoyo tango oye sengeli mombeli bambela ye. En tout cas ekomi sikoyo tango oyo moto oyo apikama bapikola ye. Ezali tango oyo naluka na vi na ngai mobimba. Ekomi tango sikoyo nzoto na moto oyo amela pe alia bandeke balia yango putulu na ye elimwa kombo na ye esila. Merci ba fidèliens babwaka ki bag me bag wana ebongwani bato babwaka ki bag na kati ya mabulu babwaka ki 3 bag me bag wana ebongwami bato. Tanganga lobi bazwa bato wana bakende kobwaka bango na océan. Ça veut dire que puissance ya ngambo wana puissance ya tata ya mandef esili ba fidèliens. Est-ce que bakolonga tata ya mandefu tote? Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Awa kantaso eza kosalama botika ngai na betela bana nzambe lisolo. Ba pasteur aboza kolanda ngai yaka kofongolisa chaîne na yo ya télévision na média en ligne fidèle du Mauve TV. Oyebi te benga biso na numéro wana to ko indiquer yo.
boza sikoyo libre bokende sikoyo est-ce que bakomi libre ya solo to te bafide bien film oyo eza kitoko film oyo eza goût avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment, Tolanda. Kuna tanga na saliba cérémonie, non c'est Sili, na ebisio. Tokomi libre, tokomi libre, tokomi libre. Est-ce que bakomi libre ya solo? To sambela nzambe. Moto ayaki akomi libre. Akomi libre. Akomi libre. Akomi libre. Tato ya mandefa pemba za mystique. Ma fille de bien. Tato ya mandefa pemba za mystique. Bébé lobako bébé. Bébé lobé lo moko. Olobi nanga okomi libre bébé. Bébé loba. Bébé lobako bébé. Hey. Boya oh hey. Bébé loba oh bébé. Bébé nanga bébé. Bébé loba oh mwana mobali azonga kandako. Kaka tango akoti na kati ya ndako mwana mobali akoyaka. Mwana mobali akoyaka kao. Bébé nzamba sunga yo bébé oh. Bébé kokende te bébé oh. Bébé natika kaka na yo bébé oh. En attendant maman azolela bébé. Bébé aza na kati ya nkoma tika na beto la baibanso baza kolanda fidèle story. Fidèle story epesi bino opportunité bandeko na nga ya basi. Fidèle story epesi bino opportunité toyebi que courant dérangeaka biso na ba quartier mais pona kolanda ba chaîne ya télévision polanda ka fidèle story na mia la télévision chaque jour on rate ata épisode té télécharger application fidèle du mauvais TV tango tozolo baboye pardon côté na téléphone na yo télécharger application fidèle du mauvais TV pe banda kolanda ba chaîne nyonso tout ofele awa okofute lokote film oyo ezagu tata mandefa pembe oyo aza mystique aye 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 kosala nini ekomi tango sikoyo ekomi tango sikoyo bana oyo babini esengeli balia biloko ya feti po tango na tango eza tango na yango eza likambo na yango ekomi 7 heures 7 minutes 7 secondes déjà ekoki ekomi tango sikoyo ya kofongola imwa pour que mokolo ndako wala na kimia kake betaka na ngambo batali bana basi babini bana basi bomone ezali 3 bagues oyo bango barekiperaki tango 3 bagues wana barekiperaki bakundaki yango nde komaki nde bana basi wana nde batindi bango siko mission esengeli na yo ofuta oyo si osala oboma pe osala mabe mingi toye siko tofutisa oyo yango esenge na yo futa yo bokeba boza na nguya moko te liboso na ngai boza eloko moko te pai na biso tozala makoki likona se na mabele biso ne tozali kokontrole biso ne tozali source ya nyonso eloko moko te bokosala eza tolia bino oyo bino bosemaki yango boza korekote sikoyo bokoza korekote bokufa 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 tato
Et grand maître, et tata mande papembe, afugami, est-ce qu'il y a okufa? Est-ce qu'il y a okufa? Jamais, jamais, KO, chaque chose a son temps, likambo za la kanatango na yango, yo salaka, ndeko na nga mobali papa, oliaka bana ya quartier, mama okanga bato ebele na kati ya famille, yebaka, yo bima grand maître, ndoki ya makasi ya quartier, nganga makasi ya commune, moto ya kesi ya makasi, osalaka ba étoile ya famille, tala suka na yango yo, ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, mobali oyo kanga na kisi, ndeko na nga ya mobali, mwasi oyo kanga na kisi, famille oyo kanga na kisi, patron oyo kanga na kisi, suka na ngo ezali, moto oyo komisa kizengi, moto oyo komisa liboma, yeba eke, suka na yo ezali, tala grand maître ya mandefu ya pembe, yewana, akei, akufi, koto, ndeko aningani, ndeko loboko eningani, mwana mobali oyo, azwaki décision à travers ma conseil à camarade naye à Luka délivrance à quelque Luka délivrance et Simbi mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là-bas reportage, il y a des événements locaux là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to sala couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebende na bino matanga na bino olingi to sala couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Madame Sengeli ape mamuke. Na lingi vraiment otika ye moko ape makende ata na cuisine ka telo moko alia zonga ndako déjà à respirer. Na minute Sengeli falia ape ma kende lambela ye. Yetane dina minute comme des normal. Kende lamba. Mama tika ko lela kende lamba. Tika na pesa merci. Na Clarence Maleka Moukla big dédicace à toi de la part de ton président Fidedi Motonzambe
l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Oui, comment et si comment. Merci à mon frère privé Abdul Keber. Merci à toi. Trésor Kintwa Itebe moi Nanzambe papa social Motomoro bien Motepela Rakababa Mbendeke Berekanda Rakataka Sokoto Yabasakata na banako tosambela mwana mobali wayo alamuka bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali tosenga nzambe ya lola a intervenir. Est-ce que mwana mobali wayo ndenge docteur alobi ke santé ezongi me azolamuka te aninganaki? Est-ce que akokufa to akokufa te? Zambi, tobeleli yo, Zamba papa na ngai, général, Sonic Afuta Rockman, Zambe ya 7 na 7h, Zambe ya 6 na 6h, Zambe ya 8 na 8h, Zambe ya 9 na 9h, oh Zambe na ngai, Zambe ya mon encadreur, le pasteur, Pierrot Kabemba CIC, oh Zambe na ngai, Zambe ya mon idole, oh mon mentor, oh mon pasteur, évangéliste Jean-Paul Mayata de la foi, oh nzambe ya bana CFC na lela bino ya fort, oh nzambe na nga kita moto filmo eza kitaka bafidelia na kombo na Yesu botika ye bango bayaki po balongola esprit ya tata na ye oyo ezalaki kati na ye bakuti be pasteur azosambela na miséricorde ya tanganga na miséricorde ya nzambe ya pasteur esangani nde esali ya sorte ke mwana mobali azongela conscience na ye. Ndeko na ngai kokanisa te ke ndenge otika kokende epai ya nganga nde okoma délivrer. Kokanisaka te ke mai oyo sokola lokolo tika kosokola yango okenda kokoma kokende église nde okoma délivrer. Non, ezosenga délivrance ndeko na ngai ya mwasi omela babokisi ya bokoko osota babible ya bonganga oloba bakoganga bakombo ya bakoko na yo na kati ya temple ya bonganga ndeko na ngai ya mwasi yango te nde elobi eke lokolo okendaka lisusu kuna te nde okoma délivrer. Non, ndeko na ngai ya mobali nyonso oyo sala olata bamedai ya monde ya bonganga olia bakisi oyo bambongo oyo nganga abimisa kende luka délivrance na yo etelemeli na film ya lelo. Jésus-Christ il est Seigneur et Sauveur apesi ngai mission na fidèle story pona koyeba bandeko na ngai ya basi pona koyeba kozongisa bayebanso to baza kolanda biso na nzela tokokanga yo monsieur parce que yo bomaki moto kati ye mosapi po ozwi bague. Donc nyonso yo koloba awa ekozongela yo ya nini yango azalaki na nkoma alamwika sikoyo bebe zala calme na kozonga. Bandeko na ngai ya basi awa toza na kati ya matanga ndeko abundi bitumba oyo balingaki bapesa ye héritage forcé. Ndeko abundi bitumba oyo alingaki abala mwasi oyo asala shwa te. Bapapa bamama na ye epai na bino pardon nayebi ke boza na barelation ya baministre, nayebi ke boza na barelation ya bakone ya bagénéraux, nayebi ke mama wana asalaka na yo kompani moko, papa asalaka na yo kompani moko wana, nayebi ke olingaka ye, nayebi ke bana yo apresiaka. Mais pardon kosela mwana ya mobali shwa te. Pardon kosela mwana ya mobali shwa te. Elanda film oyo esungi biso vraiment nasepeli vraiment nasepeli na patience na yo ozali mwasi ya motema parce que ndenge oyaki na oyo kutaki na oyo monaki vraiment en tout cas oza mwasi moko malamu. Mama vie eza bitumba il faut kobunda pona kolonga soki obundi te vraiment oza guerrière. Pe na moni ke olingaki mwana nga mbali olingaki mwana nga mbali makasi otiki États-Unis
Mboko bandeko ebele bazoluka bakende. Mboko bana basi ebele bazoteka nzoto po bakende. Mais yo ndimi otika yango olanda mobali na Afrique. Mwana mwasi yo a gagné procès. Suite ya ndeko wana eza nini? Mama nayebi oyo ko se sentir. Mais mwana mwasi wana aza pe ko mériter. Bimisa na prison. Senga ba bimisa ye. Eza émotion de salaki ye. Mama pardon na bondeli yo. Senga ba bimisa ye. Abomi na epe mutute. Senga ba bimisa ye. Eza ka menace. Oza sur oui. Senga ba bimisa ye. Mama sala yango kanisa babolamu ya sala. Kanisa nyonso ya sala na compagnie azo mérité. Oh non so papa atikela ki efa zwa yango. Mama sala yango bongo. Sala yango bongo e ko sala bien mama, libérez ye. Pardon maman. Libérez ye vraiment mon moi soit dans la libre. E ko sala nga bien maman. Merci beaucoup maman na ngai. Na ebi ko yo kakanga. Sala yango bongo mwana mwasi asenga ki ba libérer mwana mwasi wana ba libérer secrétaire ya chief malgré ba dérapage na ye mwana mwasi a rappelé maman kanisa 12 années combien des années a sali na entreprise kanisa oyo azwi soin na yo maman kanisa na tango ya pasi nyonso asali libéré ye pe bopesa ye par nyonso oyo papa asengaki azwa tolanda film oyo. Est-ce que maman ko libéré mwana ya mwasi to te? Film oyo eza kitoko. Ba fidedia. Film oyo eza gu. Testament yango yo. Papa atikaki testament. Mwana nga mobali. Nayebi ke okozonga kana mboka oyo pe okotanga testament oyo na sali video oyo pona yo na bundi na sali ba sacrifice nyonso tout lokola mobali pour que famille nanga etelema au fond de mon cœur na dérapaki na kimaki nzambe na mona ki famille nanga moto akosunga nga azalaki te moto akosala sorti ke na tombola mutu azalaki te nabundaki nga moko nasalaki kutu makoki akokende ko appartenir na secte nazwa mbongo pour que lobi na yo lobi ya libota na ngai ezala malamu famille na nga basundola nga famille na ngai babwakaki nga bamonaki nga naza na valeur te balobaki eke naza improductif naza na ntina te mais natalaki bango te bato ebele boza komona bazosimba bakisi bato ebele boza komona baza kosala kindumba eza cause ya famille bandeko na ngai kokende epai na bango te basepela na bozwi na ngai te na kati ya testament na nga natikeli ata motu moko te eloko nabundaki ngai moko pe na kei ngai moko pe na kotika yango na ba oyo ya ngai zwa yango kobosana te obala secrétaire eza ve oyo napesi yo bala secrétaire bala mwana mwasi wana na kasa nyonso ya ye ata mabe nyonso tu akosala botia ye na boloko te bobimise libanda ya famille oyo te maître avocat azwa lopango wana oyo ezalaka na ndili Sainte Thérèse yo mapango nyonso mpe compagnie okogere yango yo moko te gere yango na secrétaire na nga secrétaire na nga aza na 30% ya bozwi na ngai nyonso yo oza na 70%. mais kopesa ye yango na maboko te bosala na ye ayebi komultiplier nazalaki na de à travers secrétaire na nga nakoma na 10 sala effort kotika ye te zala na ye soki pe un jour okodeside ke obala ye te mais honore ye balela ye mobali ya malonga c'est le fait ya malamu famille na nga balongwa bakota te na kati ya bozwi na nga papa leki yo wana abandi kokende
ya biso pe kozala kaka bongo babwakaka biso basundolaka biso bamonaka toza improductif kasi nzambe alola lokota. Merci à toi le Dieu tout puissant. Je crois que testament papa alobaki nyonso yango wana mama nabi ke boyoki nyonso tout. Alors on a décidé qui peut te décider to bimisa mwana mwasi aza déjà libre. Vraiment ça qui a non surtout yango ba document ya compagnie mais ba document non surtout ah eza na signature ya mwana mwasi. Il faut mwana mwasi aya yende akopesa accord pour que biloko nyonso surtout na ba contrat non surtout ezala signé. Donc nyonso asalaki en tout cas to limbisa epenga na sina limbisi tolanda film oyo film ekomi kitoko film ekomi gu bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali troisième partie suite et fin ya film oyo esuki awa ndeko ya mwasi azwi 30% ya bozwi ya tif tife akundami mwana mobali papa yebisi fale abala kaka mwana mwasi soki pe akobala ete mais abalisa ye mobali moko ya bien ba honorer ye ndeko na ngai zala toujours fidèle mais keba na ba acte mosuyo koki kosala ekoki pe ndeko na ngai ya mwasi kopimela yo kozangisa yo héritage car la Bible dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Merci, Naba Fidédian. Nayebi ke bozala ki ebele. Ya kolanda film oyo etei ba maman. Film oyo etei ba papa. Ciao. Lao.